MPV MPV hip-hop avec Boka Style Mfumu moko parmi baninga mbote sika bozali bino bato bo sepela na biso bolandaka biso bo partageaka biso oza seule émission ya mouvement hip-hop ozo tomo les olamusa bisika oto lalaki mwa pongi yango MPV hip-hop e pona bino lelo to embeli bino ndeko na biso la Valti pona moi rappel mukie kaka tolanda mwanango aye mabe avec Westa Bajango. Hop hop hop, la Valti. Yambalo ya Yemabe. Ya. Action biso nyonso na piste kotala te dire aux journalistes. Moto esi epeli ba misika pamba pamba esi ebeti likanisi pona masikini apeti atika biso da peti ba onyonso obakenda soki bayebaka nzambe misiki ya Congo échangea trop depuis époque ya tatabo maloba kitoko mukeme buso ba ebele yekelekele artiste faut réfléchir liboso ya ko agir jeunesse etala kabiso mingi na mato na miso mwanango aye mabe mwanango aye mabe Naza moto muindo est fier de l'être na manipulaka ba chiffre na ba lettre na yaka lisango so qui beau permettre ezala na brutu to na tongo tongo so alelaka pona mutu nyonso kasi mutu nyonso te ala mukaka mingi pongi wana totolanda mwanango aye mabe mwanango aye mabe la Valti en featuring avec biso ndeko Westa Bajango donc le diable. Ouais, ok. Azala bien. Ah bon? Azala bien. Vraiment. Alors, on a la Valti. On a parti à l'isolo dans le PV hip-hop. Donc, au fait, il y a l'isolo, il y a hip-hop, il y a Ndule, Ndenge, au Bandaki, Nandengo Komiti Lelo. Au fait, il y a bref, l'isolo, Moukié, quoi, avant tout, comme on a solo Moussous. Bon, on a vraiment la banda rap, la banda hip-hop mingi, parce que Nazara qui na voix ya koyemba voix ya bien ya koyemba te. OK. So ezali qui vraiment que na yemba kambele na sala na typique. OK. Ça sincèrement parlant. Mais bon, ezali qui kaka Nazara qui in love comme en amour na moi si moko parce qu'on a nga qui na faire comprendre que na linga kai. C'est comme ça qu'il a comme un rappeur. Donc la difficulté ezalaka au début. Si les lopé ezali kaka mais Naza artiste comment artiste rappeur à temps partiel parce que si bon moi na salle rap na salle kango un peu bon quand je veux quoi tout le bon quand je veux c'est la langue qui na sali s'occuper la limiter la fin donc c'est un peu ça donc alors voilà motuna moko amona na Facebook il y a riche mwana ngombe alors qui obeta musique à saison. Ouais, on peut dire ça. Donc, son alamuki, ça me plaît, na sa son, na sali, ceux qui paient, na bien fan de 2-3 ans, la fin na mai. Mais, nazala toujours l'ambition, na sa album. Pour na que tu es belé, c'est l'album. On a la bango, ça fait des années déjà. Nazala l'ambition vraiment na sa album. Il y a bien vraiment, il y a bien. Pas comme album bimi mikolo hein. Il y a ba otiambang et belé, ba otiambang sa album. Album bango. Oui, bah t'es ça. Ils ont quand même izoya tout c'est comme. Voilà, bah petit on dit nous autres, bah on comprend te. T'es bah petit bah fana. Bah fana. Bah fana ngai, bah photocopie. Oui. Oh bah ça a caliboso, ça a mon vieux, tu vois mon vieux mais les lots comment. Bon, ngala bah nanga vérité pour parquer ma tête na makambo e kokota te. Na makambo e kokota te. Na ebi kozo ba pona Yes Fabulous. Petit on a bana ko sepelani makasi. Parce que tu sais que, sincèrement parlant, na hip-hop nabiso, la génération Sika, parmi les jeunes tout, il y a une balance de planète ma casse. Vraiment là du fond du cœur, exemple Tomoro, et moi Ayebi, Azaki Tomoro vraiment que je portais à cœur. Mais là où nous avons à Jésus Bimi a clashé. Je sais pas quoi dire. On a été ce qui a mais là qui bangi, ce qui nini. Les gens ont il y
ya bapeti akina oyebi nde baza aclashe na place nini aclashaki oyo oyokaki na nzembo wana obe penaki non Lavalti alobi soki Lavalti akoma ne maître nageur na Pullman atangi mpe kombo Lavalti akoma na maître atangi na kombo alobi mpe nakoma maître nageur na Pullman mais le truc bien très clairement Lavalti akoma na ye maître nageur na Pullman pendant que tokutana na Pullman plusieurs reprises akutanga bien na Zolia amsupena bon selon on a obeta ngona na nzembo mpo mwana nabimisa basecret à l'avance ezati bakutanga bien na Olia na peut-être yango nde epesa ekanda bon yango mpe eza motuna moko Michel Kama atunaki atunela biso nano Lavalti maître nageur na Pullman ayaka kosala nini na musique congolaise bon nga musique vraiment musique pour yo maître nageur tolongola makambo ya maître nageur donc atuni au fait Lavalti ayaka kosala nini parce que bayomba yebi ke yo maître nageur atuni kaka peut-être amona nga na yaka nakendaka j'apparais je disparais bon donc nga na musique nayaka musique mpona nga principalement ezalaka mpona kopasser message nga nalinga mingi bamusique oyo ezalaka na bamessage naza contre te bamusique oyo ebinisaka et tout ça je ne suis pas contre mais mpona nga personnellement en tant qu'artiste nalingaka bamessage oyo ezalaka na bamessage fort bamessage intéressant ezala comique ezala nyonso mais moi message ezala biyembela mwanza en tout cas nasepela nango te personnellement na rap ya kini rappeur nini apesa mwa aobangisa mwa moki te kobangisa nga anka aza te bango nyonso baza toyaka ndenge moko donc oyo azobangisa nga aza te mais oyo na apesaka baza mwa ebele neti Cholo par exemple Cholo aza moto moko boye que normalement il fallait azala comment je peux dire aza bon rappeur Cholo nakotya nani susu même Gaz Fabulous nasepelaka ne nani susu ba MPR ça va banani susu nasepelaka na bango baza mwa mingi mais sincèrement ebele babima te bao nasepelaka na bango eza te bao balekaleka na TV babon rappeur baza ebele na kini ok motuna mosu ezalaki ya Moses Lisanga ye alobaki atuni biso abi est-ce que polémique na rap ya kini na moment où vraiment est important ce qui est important ba bénéfice nango eza neti nini non polémique mpona nga eza important te mpona nga vraiment naomona normalement na hip hop ya kini fallait tozala unique topesana na maboko tose supporter mpo tomatisa niveau ya hip hop mais soki bamoni nga peut-être na koti polémique c'est parce que petit wana atumoli ngai encore mpe kofanda boye te tala kaka niveau na nga pendant que ye moko petit ayebi nga naza clasher ayebi bien aza photocopie na nga asala na ba TV wana tina talaka na donc c'est du Laval ye moi ayebi yango mais bon donc pour répondre à la question de façon simple na sepelaka na polémique ezo avancer hip hop na eloko moko te motivation ezalaka nini ntango ovandaka no après une année 2 ans après obimisi susu chanson moko boye nini esalaka ki olamusa esu bongo to ezalaka stratégie moko boye non ezala selon feeling neti année passée tolobaka ke non bateste eza te inspiration moko inspiration eza ebele pour inspiration ezalaki yo kovandisa yango kaka boye te na pale ezali mais en tout cas na se décider ce confinement esili en tout cas na obana obimisa banzembo en tout cas chaque 4 mois fana bisa au moins nzembo moko po batexte ekoya kofandela na ndako tibo na kufi mpe eke nango mpe perte donc en tout cas na se décider vraiment pas cher mélomane na se décider que chaque 3-4 mois na obana obimisa nzembo moko inspiration eza ya makasi ebele est-ce que oyebi kozalaki vraiment aimé makasi tilelo naza aimé papa tilelo oza aimé comment parce que public amona solo mo eza te bolingo ezala na motema te papa oyebi nga na kina ça fait combien d'années na bunga na TV oui na musique à kina absence ezalaka eloko mabe makasi mais ça mais imaginez-vous que na kina na bunga na TV ça fait 6 ans mais chaque jour mutabela Lavalti na nzela est-ce que oko imaginer ça fait 6 ans na bunga na TV non kobela Lavalti na nzela eloko ba jouer to beta léopard kala ba jouer yoka ba jouer o beta léopard kala si lelo ba papa kala wana si lelo na ba quartier na monso ba oleka wela bango papa kinani oyo wala ba ebani menga to ebani na bango te ba moni nga cercle elongi na ngai fanda na ba mito ya bato te bango pe longi na bango evanda na mito ya bato ezaka ke po betaka déjà Lavalti c'est répondu est-ce que bato pour te dire que bolingo ya bato eza kaka bato balinganga tilelo bazela ke na bimisa album na la kaka bango
ti ba otune ba question c'est parce que ba na posa ba yoka la valti yango est-ce que talent eza kaka to azalaka aventurier to azalaka kaka beau parleur bolingo sana ngo kaka question mosusu tozalaki nango ezali ozalaka ba question oyo bato batindaki na Facebook po totuna kaka botuna la valti motuna ok voilà oyo eza question ya Eldi Swag ya bi tunela biso pas la valti hein Antichrist ekobima quand hein depuis le banda promotion nango il y a 3 mois yango ti lelo bimara je pense que ça fait 2 mois ouais. Mais Antichrist ezali dans studio etikali je pense 2 semaines maximum pour ibima donc etikali 2 semaines maximum suni ezanga moi ba finissage à Mike moi na le bango na TV zate po ba ya na ko dévoiler ba secret avant mais moi ba finissage à Mike na studio ba sepela nango ta Antichrist obeni bon on a le que bon on a le pis petit wana bon na beta couplet na ça bon ko beta couplet et là muke kaka na bi peut-être yo obosananga mais pas ba momina yo natikala kana mitu ya basi tant ebele koleka kabelo kokosa na liboma teniga faut banganga malgré mon silence naza kabila te moi j'ai jamais fait l'alternance donc ça moi maloba aux anaka yo tikala kana mitu natikala kana mitu ya basi tant ebele koleka kabelo ah bon donc peut-être lié à bosana qui je suis mais ba momi na été po ba momi na ba yinga tilelo ko na tikala na mitu na bango pourquoi kaka ba momi na yé te zo momi na yé ou bien comment au début na betel solo que na Pullman na yé tokutana plusieurs fois tokutana mingi par hasard mais chaque fois bana kutanga comme na olia ba plat une fois kutanga pena tu comprends ah toi baba te donc c'est dit to lo mama mo tu yoka to olia vraiment to mais na moisi moisi na yo on a basé dans qui va comprendre mais la kutanga pena moisi to olia oui yes quoi commissaire maître nageur na Pullman na éviter jamais na kut konaje na ébi konaje kuté mais na ébi que na Pullman konaje ils ont $30 pour la journée tellement na kuna mingi kolia komela ba 20 ba nini mais makama konaje na bien monté mon nager bien monté donc il m'a nager na bien monté so comment mettre nager ndenge nini botu na mais makamo le kana na Pullman boyi bango na Antichrist la vraie version ya makamo boyi bango na Antichrist c'est makasi na kati malgré yo obosana nga na bi mais pas ba momina yo pona tikala kana mitu ya basi tant ebele koleka kabelo. Donc c'est un peu ça. En bref. Yo na Guess Fabulous. Si bobeba na bongo parce que obeli boso wanda osola bien. To balance sola très bien. C'est ko nini ça qui format que yo ne bobeba na. Poza na majumo te samika bo mamo yo na Guess bobeba ni. Papa, elo mona na nya loba na landa ki émission osala kinayi. N'est-ce pas? Na landa émission na moni à ta place mon côté otuni makambo ya la valti. Pourtant ozaki ne non déjà ozaki ne place moko donc ozaki mieux placé pour tout na que gaz pour la nino tanga ki kombo ya la valti na nzembo nao no tangi te to betaki na ye masolo ya micmac ming ya micmac bon mais ozaki yenda baki ming ya micmac et puis yaki koloba soki muta ko koloba et rosa please c'est ça mais fallait autour na que please yo pourquoi ye ayaki ko cha kombo na kata nzembo na ye ozo ya autour na siko pourquoi singa na we bande ni mais ngana ibika ke peut-être zaki ndenge na fanda ki na ndé sala ki ke na mo siko to oze mission baba bate to lia to mela to sepela donc amona kiyo na moi sina ye ou bien papa to boy bango na Antichrist papa ozaki na artiste fallait autour na été na invité son album abi ba téléspectateur est-ce que na album abi vraiment ok amoni mambo ça ya makasi mingi donc on a préféré tout en nom nzembo ya mbongo pour tous on a masolo ya mbongo bien quoi mutali boso ayimba mbongo na hip hop congolais sangai ok tolane hey yo 2007 2008 mon peuple la valti on prend du mongo aïe franc congolais euro dollar livre sterling Panza Carones na film Mauvais maître ou mauvais serviteur Mondo OMP ma colonisateur Et là Paris camarade à bien cœur Toujours Mongo Mogili Eza Bongo mauvais maître ou mauvais serviteur OMP ma colonisateur Et là Paris camarade à bien cœur Toujours Mongo Mogili Eza Bongo Tina mwana na
classe, il faut pose à la moi relax, il faut Bayer atika ba menace futa kama mtoza la Argentine de Tilor oye banana kisasa il faut oswa grand libanga il faut otambola na kara vrai il faut o madame Kili Air France a sengi tokinga kamisala ezapona ozongita olembi pona ofandi stress l'équipe pona osala nini kumana mwana mokonzi il faut bare banganga kisi bapesa kambongo malgré tout basenga kapé batu bana poto pas de pitié pona olali balali o mokilo eza mauvais maître ou mauvais serviteur OM ma colonisateur et là Paris camarade d'un bien cœur toujours mongo mokili eza bongo mauvais maître ou mauvais serviteur OM ma colonisateur et là Paris camarade d'un bien cœur toujours mongo mokili eza bongo ma pasteur ba église pona mabunza badi mopesi Jiga atambola na mwana moto kasi ateka ye pona c'est la Chine eza la mode pona on s'en fout de hiranto yeli même Joseph Kabila alingaka so batunyolo bala val muto alobi bana poto kokima ko defi Ototo landezali clip ya mbongo la Valti alingaka mbongo président Kabila alingaka yenda lobaki bongo so batunyolo bala val muto alobi bongo. Ok. Idée za kinini pena mama solo mbongo wana wela kibatu na kinya opanza ba mbongo masolo za kane puis mbongo ngota ngopanza ka bokenda ozonga soka ndo kimma longi la resila kopanza mbongo ezaki kaka idéologie ya nzembo mais en vérité ezaki message ezaki na kata nzembo ezaki important message ezaki nini ezaki ke mbongo mutu nyonso alinga mbongo ti lelo totala ba procès ya ba 100 jours eza point nini eza po bato baolinga bayeba vérité ya mbongo na bango donc nyonso même Joseph Kabila basiri wana en 2007 naloba même Joseph Kabila alinga mbongo so bato nyo loba la palme to alobi bongo donc ne na yebisaki liboso nga naza mutu moko nalinga kopase ba message fort et puis na banga na nga te po na yebiki na finga mutu te et puis nazalaka na nga mpe na problème na mutu te donc oyebiki nzembo ne kangaka makasi bato ebele bayebisa nga non la Valti oyebanaka mpona mwana ngo c'est que bobo tamara lobby te nzembo déjà ya mbongo na yebi déjà ki bato balandi yango babule susu la Valti yango ne bamsu bazaka ba bébé mais en cas même moi série wana na bana ko milobela ki na koma ki déjà na succès oui mais succès yango au protéger ki yango pas vraiment on a vraiment succès à vrai dire pour vous dire la vérité atati na so ba succès entre guillemets succès ya mbongo ya mwana ngo oui et lobelanga et lo moté donc on a mon angoka normal pour ils en ont succès mike donc ouais c'est en cas donc surtout l'andio bien ezaki aux aura vraiment succès dans ma PKT voilà donc ça me dit absolument rien donc nazala ranaka normal comme tout le monde au tika toujours yo malgré mon pépé moro boya donc kutu batu ndé ba rappelanga et mususu kinga nazala star. Ok. Yo mo mieux bateau à star. Ngati lelo pe nazala ka simple congolais. Parce que pourquoi vous profiter na ngoté atana ba concert? Non, na profiter nango soki neti koyeba na bato ebele eza sima ya ba œuvre na ngai. Te wana ma mususu nazo ba titre concert. Moi concert moro boye, est-ce que vous êtes vraiment ma fan? Parce que na passer plein no mingi vraiment. Mais siko est-ce que ça a vraiment chance pe na ba ya ba assister na ba concert? Bon, en cas bakamsusu na salaki yango te pona kozanga koyeba aussi malgré na salaki moi ba concert ba show na ba école mais na salaki vraiment makambo à la hauteur ya cité on a soit quitté voilà en cas prochainement on a rusala parce qu'on apprend tous les jours on ça tout pour na sepel ça ba fan et puis comme je dis kobim ça banzembo chaque 3 mois 3-4 mois et ça pepo na sepel ça ka ba fan wana pona ngamo na ko remarquer que c'est vrai na tiki batu karaboye et maye les autres qui ne caraboye dans les films donc ils ont singapé na like sabatu na sepil sabatu na ba parler na ba donc ba concert ekoya en tout cas inchallah. Ok vision on a rap ya kin zarani nga vraiment vision nga ezalaka na bimisa 2 albums à succès neti ba album à petit frère te pour petit obi que ceux qui petit frère album ne simara mais nga isa danger hein boltonga to me la soumaite album à petit frère now petit frère so estima mais tonga to me la soumaite pourquoi vous me la soumaite moi c'est que ça dimi azu tant à comme on le baba tika moi c'est que ça dimi moi c'est que ça dimi c'est ça limité na on se so obi que et ça c'est que ça dimi c'est ça dimi ndenge nini obi ka robeta beta na mais ça c'est que ça dimi la plus on comprendre c'est que ça dimi on on est c'est que ça dimi dans le sens que non et ça bon ça a un succès mais dimi c'est à dire que
il peut encore faire beaucoup plus que ça. Obi abel au mon émission ça qui n'a obi guest Fabrice Olobi il y a pour monétiser rap. Oui, c'est possible. Parce que azana makambo ti nazo clasher nazo loba teke a memi eloko asikate to azosala musala ni mabiki na banaki émission en disant que aza petit moko onga kutu na bana ko soutenir avant na yeba kutu en personne pour na bana ko sepela na c'est là que na mutuka na ti bande munae na partager pe en privé aboka artiste donc moi ba punchline na sepela na donc wana na ko ni ya monter mais succès succès ya muke na sens que il peut faire beaucoup plus que ça. La personne se comprend. Si azolo oh meilleur d'Afrique, bon c'est bien. Ils ont un combo. Nengenga na mi bengaka le numéro 1 du rap quinois. Numéro 1 ya rap à Kin. Est-ce que le gouvernement peut qui ça moto comme il sa titre? Non, exactement. Ils ont un combo. Et le but que on a na l'équipe à tout ils ont un combo. Et tout ça mi bengaka King Lesh. Aza King na côté na est-ce que ngana ko baro yo za King nani? Ils ont comment mi pesa. Mais pour dire que bon s'il faut passer conseil. Conseil petit conseil. Frère na yo, ton collègue na yo tant qu'artiste, conseil no copé ça. Conseil Isakaka, bon conseil na ça après Antichrist. Na bomaina nous après na opé ça conseil. Oh. Mais oui, na opé ça conseil après. Et puis autre na ba question conseil. Autre na ba question est belé sérieux. Bozaki na ye, autre ni ba question sont ngate. Te yom to beta masolo awa petit frère parce que nga tuma mususu mamla yo yom ndo kodisi mamla ye ke petit frère wana pour que nga tuna mamla yo ba concert na yo yom ndo kodisi ye ça dit nga ite nazo boulé vision nga na hip hop congolais na ça la 2 albums oui album à succès album a bien o ekobinisa Afrique mobima quand les rêve nanga album est belé mais album a bien la musique a bien le message a bien oyo ba mikolo na ba petit ba koyoka po ba rap lelo au moins papa 60 ans peut-être ayokaka ni angote. OK. Donc c'est un peu ça avec de bons messages, de bonnes mélodies. Et tikala nti banzemba ba luambo etikala. Anti lelo to yoka banzemba ba luambo ba madilu est-ce que ba jeune rappeur lelo ba musique ba beta. On a vraiment l'idée qui banzemba on ko tikala petit lobby qui to koli pena ba beta masolo et papa wa beta rap solo. Jusque là pas vraiment. On a ils ont englobé biso nyonso nanga ina bango nyonso. Jusque là tout ça vraiment au niveau T. Donc tout ça là sous effort makasi pour to call sa musique na biso et ça là ba message fort ba musique moko bien pour tous ça ba artiste considéré na mboko. Il pose moi cracher trop. Ah bon? On a ko taquer ba tout trop. Ah bon? Oui. On a ko taquer ba tout trop. C'est banal. Utaka rappelle Lexis moment non même pas. Na manzi mon nom boye même pas. Wana izaka en fait ba comprendre eloko wana te. Ezaki na freestyle. Freestyle on a ça là freestyle ba benga ngo ngana benga ngo le freestyle qui a divisé la ville en deux. Pour série na binsa nsembo wana en tout cas na ebito zaka na kint. Je pense que le kaka quand même. Donc c'est-à-dire que comment vraiment que non bato à Lavalti na bato Alexis. O bazaki pour ton o bazaki contre. Donc nazana to ba rappeur aventurier. Aventurier dans le sens que nayaka na salaka ce que je veux, je m'en fous de tout absolument tout. De beta musique comédie to lo. Comédie na beta musique. Yo mo bien comme ça aventurier dans le sens que na beta kango selon ngai. C'est talaka muto oyo a rapa vraiment t'aimer à ça succès à kosa kanati na kin. Pour tout la vérité ba rappeur ba sali ba succès on a la sala anakin en cas ba cause à ta 5 ans donc quand vraiment de 2010 des 10 dernières années de 2010 à 2020 ba cause à ta 5 ans on moni tant petit on a fanda qui a mis moi bangi na aki souci à vie na na tikala moko la Valti a commandé maître nageur Laval donc Laval Laval pour la tika ki na ngai na yo nani azong sama solo on ça c'est naso expliquer non pour expliquer OK pour zolo là ki ngara no beto masolo guest pendant que yo mo do sama solo na naso expliquer OK c'est que ça nga que mutumo boy wa so ka rap na aventure yende nzamba pambola quand même pour yo ka moi elingi wana ya succès et puis ça comprendre donc mais c'est que ça pour ça la montée yo na psek na tuna ki yo te ko sala lango na psek na nya bambongo ya nini na so ba contrat na kin ya ko ya bien quand même on a fani pendant 2 ans bo na so ma bambongo moi ba crédit moi c'est là ça ka ko sala lango contrat na yo na réseau de communication de tani komboté souka ndelo non les aki nango très bien les aki très bien d'ailleurs jour na kinna ko zo mbongo nanga mukula souka et pas na bango ba ipsanga en tout cas
signé bato ebele nsima na yo. Ah, donc après toi signé bato ebele mais moto atikali kosala eloko oyo osali wana bachiffre oyo osali aza te. Donc wana mpena directeur na bango marketing toyebisanga bongo mokolo nakina kozwa onezalaki nzembo obetana na westa bajango. Donc nzembo oyo isala na mbongo ozwaka wana oraisonna mpe westa ata mwa mokie ou bien obimanoka yanki okima nango kena no Canada. Westa mutu na ngai nyonso naliaka na ye aza mutu na ngai te kolia eza problème te bokende mpe na kapela bolia nyonso ngulu te kolia c'est-à-dire kolia mbongo te c'est-à-dire tokabolaka c'est-à-dire na oyo ozwaka et puis westa mpe azwaka mwa partie na ye. Bien sûr wana mutu na ngai tous les jours Potalara, Zala bien, moninga pas Zala bien quoi. C'est bon. Voilà. Donc c'est Peli Total sous moi clip Mogo, il y a la Valti. Clip Mogo bien, il y a bien vraiment. La Valti. Tile Gamora. Baninga bayembi en anglais. Ngana boy nanga basekanga. S'il te plaît papa, garde ma distance. Oyebite kembo keza mabe. Wana yo mutolobi ona yebezake ana moni yo muteme beti boom boom oza sans machine à voter na moni mi soit pamba mais déjà na sentir beauté. Oh les hommes messieurs protège-toi masque za nango académie franc baloko takati la ta masque eza kaka na mboka mundele Dr Muyembe atikela biso makelele. Est-ce que yo oyebi ata mutu ayebi mutu akufi nango olinge bandano ponzi makezali yonde tika makelele osiliki mwasi abongaka na kanda te boteno ebongi ba zwela yango mbanda te oza inconscient makasi corona ezala te pourquoi toza confiné oyo Congo bilanda landa tozo kopie nyonso ya libanda n'importe quoi la tamasque corona ezali la tamasque corona ezali la tamasque corona ezali la tamasque corona ezali yo assure que corona ezali na bandeli ba docteur ba ebisa biso que corona est supporté à chaleur te lelo corona ezali yo mobutu na te baka corona ekomi koleka na to ya dollar boko yanga noa tika koloba mingi seke ba okosa biso covid-19 na Congo jaja na ndima boso makabi bembe bokufa akabo Bonne lisolo ya vaccin sika wana RDC bino tu bokoma ba médecin il paraît bolie déjà mbongo ya OMS vaccin na bango baya nango awate tantine zela natali so vérité tango lie biloko ambwanza la pena mbangu bongo na kowanga na tandenge tina pasta wanga ni video na likangu ministre azwa to azwa te bon anala takaka pona zalaka ekenge la police bazalaka mu comprendre malgré tout tout roba na raison Ndimi la tamasque corona ezali la tamasque corona ezali la tamasque corona ezali la tamasque corona ezali Eme Pingi Kana Malebo Mombaya mwana ya Afrika Roland Makolo Now music baby Numéro 1 ya Rapakin Man Above Entertainment. Ouais, on a tout le clip il y a coronavirus, hein, clip à coronavirus, la Valti a bêtiango, n'engé na moko, donc hier à Blue Mobo et les batailles mo donc à bêta asa artiste asaka mon moi aventurier mo robo donc c'est dit tara n'enga bêtiango. Dans mon monde qui ba monter, bolo baté m'en fou, na vivre vie nanga normal. Donc il y a bêtiango n'engé na mo robo vraiment c'est pas normal kasi mituna vraiment mingi ça na makunate mais et l'homme n'a rien à voir ça non. Youssoufa a salaki yo nini la Valti. A salaki yo nini pour remixer ni amana yo. OK. La manière où c'est là qui ngo wana. D'abord wana zaki meilleur remix ya nzembo na yo. Pe na za sur place ça a occupé ba remix belé mais remix wa etikala mtu na eza oya
Ko santé au sali clip nango kaka ndenge ye pas la ki. Ngako na mi bengaka bon. Na mi bengaka ko ba bengaka bongo, ba bengaka le seul rappeur que Youssoufa respecte en RDC. Ah bon? Pour imaginez-vous un peu que dans 25 ans, moi nana atuna ayo kanzemba Youssoufa wana. Atuna papa et Bocastel, papa. Comment est-ce que il y a 30 ans Joe Abetara Nzembo Yozaka Wapi, comment est-ce qu'il peut se permettre de dire de telles choses? On a qui Olobanini. Mais c'est quoi au moins aux occasions oui c'est tolobela qui est Yokanzembo à la Valti tolobela qui est, tu comprends? Les années sinaye ko kolongola d'abord les rappeurs moi Sony moi ça a demandé moi qui pardon c'est là si ça va pas kolongola po d'abord excusez-moi azui icône il y a hip hop na biso Koti bon on a clip neti bana mike basta boy excusez-moi mes frères mais il faut na lo bango azwa icône il y a mon artiste belé on a tangi solo oui on a artiste belé c'est un gars donc bakota pa lo bananya mana yo bakota bango bala sabana mike nya mana yo talaka grandeur à Youssoufa c'est normal il fallait pas épauler moi frère et comme je te l'ai dit avant l'émission Youssoufa zam tout monde ngana respectaka tina sali wana so ezaki que tolbanini ezaki micmac ou bien jeune mususu au basala qui nzembo wana nanga peut-être na répondre té mais Nathalie grandeur ya Youssoufa zam tout monde que normalement il fallait pas payer ça ba prix na mboka oyo pour représenter azo beta barab na France à côté sa lingala je représente le Congo tout ça zam tout monde que il fallait président de la République so ngala za la président mais na bengisi na kabila ta moi 100 000 ordre de léopard na pisa ta médaille ce que tal ce que muta bongo akinde ko yemba ba bêtise moko oh ils ont la sens tu comprends donc ils ont cadre ya bolingo kaka comment je dinga na ina ramtu mote so na kutana Youssoufa lelo na rosepe la makasi na kanga photo na e na roipse que na sepla na banzembo ne makasi je n'ai pas de rancune envers qui que ce soit mais c'est nga qui vraiment que na le bela batu que non et loko pozo kawana ils mabe c'est un peu ça OK ça dit na bato ba côté na clip wana ba côté pona nzembo za mabe to ba côté pour te ka face. Bon ça je sais pas on a tant on ça émission là on retourne avant mais moi je dis seulement que Azi artiste amené na biso côté on a clip à Buzoba na clip à Buzoba on la vraie team d'Alobi c'est comme moi là quoi tata oh ma comme faire faire ça y bon ça va papa PV hip hop vous s'abonner toujours belé hein na chaîne na biso et Bocastel officiel Tifi hein vous partagez rappel PV hip hop pour c'est bino hein artiste rappel émission aux bino et puis na nga singa ba téléspectateurs nyonso ba kene ko s'abonner na ba page nanga bobengani @laval 243 donc @laval 243 nazo bingisa clip ya coronavirus lelo OK et puis nazo bingisa pe banzembo mususu na bana bingisa banzembo ebele donc pour soutenir artiste nabino naza banzembo ebele ya bien oizoya na sengi na ngambongo te pour na yebi ke bo pesa na bino te mais au moins moi j'aime moi follow moi c'est là artiste a sengi bino mingité a sengi bino rara partage d'abord ya banzembo na ye sur YouTube bo s'abonner pe na chaîne YouTube ezanini chaîne na YouTube eza Laval Chibanda Laval Chibanda bo s'abonner et ça est bien et PC force tina ba Instagram ezali @laval 243 @laval 243 donc moi na mboka adresse ya moi na mboka hein bo s'abonnera trop na biloko ezé ba ndeko na bino ba artiste na bino pour pesa bango force ça la rama lobate en tout cas Laval ngal c'est plein ma classe mettons Laval tire pe sa programme ya concert bo yate ça dit bozana plus mingi pour na soutenir ba artiste na bino kana ba réseaux sociaux na ba concert bozo ka en tout cas le kwana tout ça là vraiment tout changer nango ensemble biso nyonso to tombola mouvement na biso hip hop to lingi yango vraiment ezala kaka etika la pe koza toujours la Valti to comme na biso na mo suka so ko pesa moi 2 3 4 personnes moi salam et ça la biso vraiment bien en PV hip hop bon on a ici Carmen FA bah gros bonjour na pesi papa nanga bonjour maman nanga bonjour bana nyonso ya Kitambo bana nyonso ya Lemba DM Flash le manager Franck Boseki na pesi mbote et batu nyonso basu na pesi Franck Boseki mbote ouais donc c'est un peu ça ouais donc c'est un peu ça
biso pe totika boye te biso pe bina mwa libanga mwa mbote ezanga te quoi donc apesi wanjo olenga lokolo lopaka kulutu na nga bambote ebele roi didus roi didus napesi basalamu ebele namoni mpe maneto alibanda na studio kuna donc Paul rappeur. Oui, Maneto est rappeur. Un autre bon rappeur. Oui. Tout le monde a appris ça à Marcas. Vraiment. Voilà en général. Ah oui, général. Général bah, rappeur. Ouais, très bon gars, très bon gars. Vraiment. Donc le PC Bambo est belé. Tout beau ça pété Black Panther. Black Panther, il est pas un artiste et rappeur. Parce qu'on a Maneto na Protobé. Tout beau ça pété na caméra qu'on a tous qui na Paul Sunga. Paul Sunga. Tout beau ça pété DJ Ice Madiko. DJ Ice Madiko. Donc pardon. Toi on a Paul Sunga. Toi on a Paul Kosa na si ma caméra. Paul Kosa. Na si ma caméra donc na bossa na la vie na Paul Sunga trop donc Paul Sunga dans la Belgique maman Faya Mampuya maman Jackie Odia Bambote belé coup d'avantage na ça qui yo faut tika olela Efa Carmel nga pe na pesi yo balo sako na yo kwa Manase Mbala Ingeta Mpefe